alobi oza pole ya bomoi na ngai. Thank you Jesus. Yahweh, 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 Yozali. Les opesa pasi pe mawa vraiment na ye penza ko sala vidéo oyo vite fait nalingi na solola kaka na ba mama. Bonjour ba mama, bonjour na ba papa. Bandeko eza pasi makambo ezosalama na communauté africaine. Eza pasi komona réaction ya makambo oyo ezoleka. La Bible nous dit montrons nos enfants la voie à suivre. La Bible déclare montrons à nos enfants la voie à suivre. Maman ezopesa pasi. Tolakisa bana nzela nzambe. Tolakisa bana nzela ni bakoki kopona. La Bible déclare toi jeune fille réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour le Seigneur te jugera. Nzambe ko juger biso na ba art tozosala. Papa na biso bakolisi biso na l'église catholique. Papa na biso bakolisi biso na l'église ya Michou. Mais puisque ba maman toujours pour construire bana na biso eloko ba parents na biso balakisa biso. Vraiment c'est triste. Vidéo moko ezo circuler komona yaya na leki bazali bana ya papa moko mama moko. Bakomi mwasi na mobali. Likabona ki salama awa na France. Mama abimaka na papa babimaka bazonga kanda kuta. Mama akobima azongita papa azonga kanda kuta. Quand il y a surveillance ya ko surveiller bana ezalaka te. Bana na stima soki batikali na bango babaluki bakomi mwasi na mobali. Kolo mususu mama ye ko surprendre bana na ye. Bango mibale bavandi na ndako kozotala bafilme. Mama yebisi ye alobi yaya yo na ye boza ya na ndeko. Pourquoi vous vendez estika moko kozotala bafilme ya boye? Oyo kuna lobi mama ye mutate nga na boya ki ye mutate bakangeli bango. Mais boyebi bana na biso bazokola na mboka oyo soki bakoli bakomaka na ba comportement indifférent entre biso ba parents. Mais soki yo parents na makasi tozokoka koéduquer bana te ozopota bafri ya mabe. Ntango tozopota bana tolingi bana oyo tozopota lobi basunga biso. Ndeko nanga c'est triste komona biloko ya boye. Komona biloko boye yaya na leki même père même mère bakomi mwasi na mobali. Ndeko mwasi ayebisi ndeko ne ya mobali nde basololaka mama soki babimi bango so batikali na ndako batie bafilme na bango bazotala batie bafilme na bango bazotala bafilme ba porno bakomi kozwa basentiment entre bango mibale. Yaya komi koyebisa leki na ye nga nasepelaka na yo omona kozaka kitoko je te trouve très belle. Bino boyebi bana na biso apoto nde bazalaka balingi trop tendresse. Bana biso apoto koyeba moni obwa bisu eza ndenge bakoleli nde bazomona bédication ya mboka. Mama akoma komona bana ne bakoma très serré bakoma na intimité ya makasi baza na basekret. Mama amoni kaka lobi non baza na bango yaya na leki eloko mabe eza te baza na bango yaya na leki basololaka na bango. Papa azobisa mama lobi non bana nanga bazokangama to bango mibale. Namoni ke kokangama oyo bano bazokangama ekomi kopesa nga kobamba bazalaka tout temps bango mibale. Okekuta bango na kati ya chambre la mosusu na chambre leki ne bavandi bazosolola bazoseka bazobeta masolo baparents bazotrouve normal babi non baza yaya na leki c'est l'amour. Eza bolingo oyo ezorégner na famille. Bien aimé, or que ce n'est pas ça. Bana bazaki déjà na bapensé mosusu mokolo mosusu mama abimi azongi na ndako kuti bango bazaki na kati ya chambre bavandi. Mais maman m'explique kaka esali. Maman lobi non yo na chambre ndeko na mwa ya mobali olati ba tobengaka na Kinshasa babengaka yango baproti oyo ezalaka ekata na mokufe ovandi nazoprefe kolataka biloko ya boye devant ndeko. Mais maman je suis en Europe. Maman angeli mwana na ya bengani yake na chambre bien ndenge ozotika ndeko na na chambre na yo lela telefone. Maman akoma koloba mama azoloba mama azongaka ta eye ko arrive
maman accueilli vacances moko papa na bango avoyageaki ake na mboka na bango mama mpe amonike mobali avoyageaki awumelaki mama alobi non il faut nalanda bana na ngai po eza information ya sire moto abengi ngai nde azoexplike ngai mama alobi te nalanda mobali avoyageaki lokola bana esi bakoli na bango oyo mosusu aza soki na 18 ans moko aza na 16 ans batika na mwa bango moko baza mikolo babima ntongo bake na classe bien ene nzoka bana nde batikalaki bamoni mpenza opportunité ya malamu oyo papa atikelaki bango bana bamoni ke eza occasion moko ya malamu papa batikeli bango liberté ekomi makasi bana na nsima batikali bakomi mwasi na mobali bana bakomi mwasi na mobali bakomi kobima yaya na leki bazobimaka babimaka bolingo ye kokoma makasi mokolo mosusu bana baemporte na sentiment na bango bake kosala bakoti na bango na stade de bain bazosala bolingo na bango oyo ya mwasi atie telefone azofilme chose étonnante telefone oyo bandaki kofilme mokolo mosusu mama na bango azalaki na posa azwa nimero moko ya telefone abenga tantine na bango mwana azalaki kosukola tike telefone na charge lokwa mama ayebi code mwana akoti na mama azwi telefone na mwana mpo autilize azwa nimero ya telefone mama telefone akoti na bafoto mwana asalaka na mama bandi kotombe na bavideo elekaki tellement ebele sikoyo mwana azwaki video atikelaki copine na ye atikelaki video na ye moko copine na ye wana mpa bandaki kosala makambo wana ye ntango azwi video wana apartage yango epa moninga na ye siko moninga na commentaire abi ndeko na mobali aza nde poyo azokamwa nzoto ya ndeko na ya mobali abi vraiment c'est un homme bazosala baconversation na bango na whatsapp mama ntango amoni conversation na bino écoute ake na chambre azwi video ezaki na telefone amona na ye atransfere yango rapide atransfere yango portable na ye alobi na transfere video mama azwi transfere yango na portable na ye mama bandi kolela tellement que souci elekaki makasi mandeko mwasi apike crise bamemie ntango mama akoti hôpital mama akoti na koma souci tellement elekaki mama moni bavideo ebele na basalaka bolingo mama akoki kosexprime pasi wana te mama bandi kolela na butu mobali azongi mama azokoka koloba te soki atali mobali bandi kolela ndeko na biso ya mwasi apike crise mama ya bana oyo apike crise ntango mama ya bana apike crise ake na hôpital akoti na koma une semaine mama azoloba te mama azomona eloko ya koloba te mama ekomi kopesa pasi nzambe ekosala ndeko mwasi grâce abimi na hôpital donc ndeko mwasi abimi na hôpital azongi na kati ya ndako mama so atali bana tension koma kosala bana baremarke te mama na bango aza bien te mama ntango nyonso akomaka problème tension basusi kolela oyo mwasi atuni mama balingi mpe mama na bango mingi mama qu'est-ce qui ne va pas mama nini ekomi sio boye mama ayebisi bana bobomi ngai nazokufa mpo na bino mona bi mama okufa mpo na biso problème eza nini abino on en parlera le soir ton papa na bino kozonga papa ye kozonga ndeko bopartage video oyo eza histoire triste ndeko bopartage ezopesa pasi mama bopartage kokanga motema te partage eza na ndeko moko akoki kostrouve na video oyo tozosala eza mpona kosala publicité te mais eza mpona kolakisa misala oyo monde de ténèbre aza koopere na bavie ya bato eza mpona kolakisa mission nini au monde de ténèbre ezolinga korenie kati na bana na biso oyo baza kati na mboka oyo bien aimé partage la video ekomi na butu papa aye papa ntango azongi na ndako maman bandi koloba basali réunion abandi kokondane mobali je n'ai pas eu la chance d'avoir un bon mari je n'ai pas eu la chance ya kolanda kozwa papa oyo azala bénédiction ezalaki wana kosoutenir nga kolandela bana na nga moi je n'ai pas eu cette chance là mama bandi kolela pasi tellement kelekaki
ayebisi mobali na ye tuna bana na yo qu'est-ce qui se passe tuna bana na yo qu'est-ce qui se passe bayebisa yo problème nini oyo ezoleka kati na bana na biso tuna bango baloba na biso likambo nini papa atuni mama papa andi kotuna bana oyebisa ngai qu'est-ce qu'il y a mwana alobi papa non on connaît rien demande à maman parce que moi nazoyeba te qu'est-ce que je fais alobi papa nga mpe nazoyeba te otuna mama nazotuna mama depuis ce temps mama alingi koloba te mama problème eza nini mama alingi koloba te problème eza nini mama alingi koloba te abi non nga naza na poste avant naloba bino boloba sino te soki bolobi te la police ezoya nandimi na perdre vie na ngai bandeko bopartage partager vidéo ndeko bo partager papa mama yebisi mobali na ye abi soki bana oyo balobi vérité te ngala na préféré na miboma natika bango basala makambo oyo bango bazosala soki bana oyo balobi vérité te na préféré na miboma comme ça bango ba vivre papa tuni mama abi mais s'il y a quelque chose yebisanga problème nini oyo ezoleka mama azokoka kosexprime te atuni mwana ne ya mobali yo na ndeko na mwasi na naza mokolo bana bazokoka korépondre te bana sikoyo conscience na bango ekomi kosala mais pourquoi mama azotuna biso baquestion boye bandeko nanga tolekisa bana nzela nzambe video oyo epesi nga pasi na tant que parent nazomona douleur nini oyo baparent wana bazoyoka na miniti oyo douleur nini komonake bana oyo boti na libumu 1 mois ti 9 mois bana oyo bible ezobake le fruit de nos entrailles obimisi bana oyo mpo lobi bakoma bato lobi kuna mwana no abali akosunga yo na vie ndeko na ngai mama bandi kolela liboso ya bana na ye mama fukami atelemi liboso ya bana alobi naza mama na bino naboti bino na quelque soit bacondition ya mpasi nabwaki kolongola semi na bino nandimaki nabota bino mpo bino nde bozala bako bakosunga nga alobi me bosungi nga te bokomi ngai nakoti hôpital mpo na bino nazokoka koloba te nakokoka kosala te nazoperdre esprit na ngai eza susu te papa nini ekomeli bino bana bakoki te ntongo bamoni mama na bango abandi kolela mama akoki te mama apike crise mais mama abimisi kaka vérité te mama abimisi vérité te apike deuxième crise babengeli ambulance ye ezwi mama akoti hôpital bien aimé mama wana asali 1 mois na soins intensifs 1 mois na soins intensifs botala douleur ya kopota botala douleur ya kozala mama botala douleur mama wana azoyoka mama avandi 1 mois na soins intensifs papa na stigmatikali kotuna bana na ye mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous osali mama na bino eloko nini oyo mama na bino akomi na eta moko akomi kose retrouve na bopital bana balobi papa biso tikoyo tozoyeba eloko mawa nzambe esali bien aimé bopartage na video oyo bopartage botia baker eta bazotindelanga bazosignale video bino bolingi kaka bato bayaka na bavideo ya kofinga mais ntongo moto azwi na bavideo oyo ya malamu ndeko na ngai kombo na ngai ser Lina Basilwa. Abonnez-vous sur ma page Lina Basilwa 2. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Lina Basilwa 2. Bosa abonne ndeko na nga na kota kana senga mama cc na ya na page na ye oyo pona ya kaka kosala émission soki na moni makambo moko oyo eleki na sengi mama cc na bi mama cc tikelanga ta temps na landa na kota na talisa peuple de Dieu mokili oyo lolenge ezomemela biso bandeko na nga tolakisa bana nzela nzambe bien aimé bible lobi eza na papa moko te mwana na kosenga ye lipa apeseli bana mais soki biso tokoka kopesa bana na biso oyo ya motu ya nzambe atie kati na biso tozokoka koofrir bana na biso te eza mawa mpo na biso bana oyo tozobota bango nde lelo bakoza babénédiction na biso bana oyo tozobota bango baza babénédiction na biso bana oyo tozobota lelo lobi na bango
na bango po ezala meilleur po lobi bana wana bakosunga biso baparent lelo tozomona bana ebele bazosombela bamama bango bapango parce que bamama base sacrifier et pourquoi pas biso tose sacrifier bandeko nanga lisolo epesinga pasi ndeko mwasi azoexplike nga lisolo azolela abi yaye ezopesa pasi mama wana akomi paralyse tension emataka mama wana ntango nyonso mama wana abimi na hôpital azongi mobali alobi non cette fois-ci il faut yebisanga vérité makambo ndenge yo ozomemela ngo ezokende na ndenge ya mabe okomi kokota batension yobelaka tension te okomi na tension malade oyekoki wapi yo okotaka te hôpital te basoins intensifs te problème ewuteli wapi nga namona eza famille na bino mwasi alobi non toéchoue na éducation ya bana na biso toéchoue tokoki kobatela bana na biso te nyonso eza faute ya ngai na yo papa alobi faute ya ngai na yo nini bana na biso baza na éducation ya bien bana na biso baza na problème te ekole tozwaka bamessage ya mabe te oki abomi basali boye tozwaka bamessage wana te mama aleli ayebisi mobali na yabi ona échou mama alobi avant nga naloba mama kangi ndako abi lelo nga na ndimi na okufa mama alvi atie acide likolo amisa ayebisi bana na ye soki bolobi vérité te na mibomi tout de suite natiki bino bozala mpe papa azwi bavideo ayebisi bango alobi nazotia video oyo papa na bino nanga tozotala mama azwi video atie na bien aimé c'est regrettable mama bandi kotala papa bandi kotala video azomona bana na ye bazopartage foto lokola mwasi na mobali ce qui est grave papa kokama bandi kolabi pourquoi bobomi biso pourquoi bosali biso boye pourquoi bobomi ngala mama na bino pourquoi ozwi video otindeli camarade bazwi video ya bandi kotindela yango baninga papa leli abi bobomi ngai bopoignarde ngai qu'est-ce que je ne pas fait napesi bino affection nini papa lobi bopesa biso explication chose grave bana babandi koexplike ke babandaki kotanga balivre moko babandaki kotanga babiloko moko baninga bandaki kopesa bango mpona soki aye nango apesi dekone ya mwasi bazotanga asetoko bandi kotanga biloko wana esprit na bango ekomi kochange akomi kotombe amoureuse ya ndekone ya mwasi mpe ndeko mpe ya mwasi akomi kotombe amoureuse ya mobali amoureuse ya ndeko na ye ya mobali en ce moment tokomi kolingana ngai moto abandaki ndeko na nga namoni azosokola nabeteli ye por ndenge nazwa eloko nde ebandaki a partir ya wana soki bino bovoyage nde bovoyageaka so totikali biso mibale totikalaka kosala boye yaye epesi mpasi yaya bana babandi koexplike bazolela abi papa na minute oyo je peux rien faire je suis amoureuse de mon frère je suis amoureuse de ma soeur je suis amoureuse de ma soeur tokoki kosesepare teza lokwa bolingo moko boye naomona basi mosusu te nga mpo na nga ndeko na nga ya mwasi mobali ye mpe ya mobali alobi impossible, c'est des choses qui sont inadmissibles. Vous êtes deux frères et des sœurs. Vous avez le même sang. Et ça, abomination, ils sont en Afrique, même en Europe, je n'ai jamais vu un frère et sa sœur, de même père, même mère. Papa bandi kolela tuni bana boye, ndeko nanga nasala ba vidéo. Ba vidéo ezali. Nazala ngona portable nanga. Bato ebele baza nini awa nazasi bamoni ba vidéo oyo ezali. Papa bandi kotuna bana bazokoka kopesa explication malamu te. Bien aimé, nous arrivons à la fin de temps. Ce qui puisse te relaxer bana banzela nzambe te mutu nini yo linga zwaka bana na mema bango l'église. Donc comment quand dans langage moi que les pasteurs sont des escrocs, mais ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des escrocs. Les abassignos sont des bazamabe. Il y a aussi pasteur baza une bonne femme. Parce que pour soutenir banana bango, il y a aussi des mamans qui sont là pour coller la banana bango. Mais surtout toujours là qui savent dans ensemble. Puis sont parents la même mission de l'église catholique. Ma parents ba l'église mission de l'ensemble. Na tongo chaque messe à 6h. Donc on écoute l'église catholique. Et bon comme je la sabana. Mais tout non yo moko esiko zali. Banda année 2020 et 2021. Bana me ba l'église combien de fois? Maman, yo qui église combien de fois? Zambate les mistabis. Elle aime pas s'abonner à la page Nangalina Pasigua 2. Tout le 21h30. Donc, on a pas prière en ligne. Beaucoup de bande ko ba maman boya. To sangana to bon de la pona mabota na biso. To bon de la pona bana na biso. To bon de la pona famille
vie na biso mokili ekomi tellement mabe bamama mokili ekomi mabe tosanga na union fait la force so tozokoka kotika na maboko ya nzambe te mitia na place yo oza mama mimona lokwa yo oza mama bana wana douleur nini yo koyoka na miniti oyo omona bana na yo oyo bimisi na likongo bana kitoko soko otali bana oyo ozomona vraiment ke nga ntango batika video me natali na bible ce sont des sœurs et frères parce qu'ils se ressemblent même non bien aimé c'est triste makambo ezoleka c'est triste bamama epesi pasi mpe mawa ezopesa pasi bandeko na ngai tolinga nzambe partage video yo ozolanda biso partage video tindela ndeko na yo moko partage yango makambo ezoleka eza makambo ya soni tomema bana na nzela nzambe bana wana lobi basunga biso bana nalobi basunga biso toko biso tokoma fatigue bango bazwa temps ya kosunga biso baparent na bango batelema mpona koaide biso baparent na bango bien aimé que mon Dieu vous bénisse à partir d'aujourd'hui à partir de 21h30 olandanga na page Lina Basilwa tous les 21h30 tous les 21h40 tobanda kosala ba prière en ligne bien aimé totelema tosunga l'air est grave et comme na mama moko diable akomi koopérer même na mabota na bafamille na bana na biso tata nalingi kodétruire bavie ya bana otala na état oyo mama ona papa bakomi bozwa imaginer état nini baparent oyo baza nango état nini baparent oyo baza nango sikoyo pasi nini baboto oyo baza nango pasi nini oyo baboto bazoyoka ndekolo ngai yo ozolanda nga eza enfai tokuta na video oyo yeba kosunga yeba koteya bana nzela nzambe parce que mwana ntango azokende azoyoka lelo ekoti te mais eza na ntango moko mwana azozwa gwa kopomela mwana azozwa gwa koluka nzambe mwana azozwa topesa bana na biso tokommunike na bana na biso et mon Dieu vous bénisse naza na temps mingi te ya komema na video oyo bien aimé partager la vidéo yo oyo oza touché na lisolo oyo partager video oyo partager yango kombo na nga Lina Basilwa abonnez-vous sur ma page Lina Basilwa 2 le jour à partir de 21h30 tobanda kosala baprière en ligne tobondela mpona bafamille tobondela mpona bana na biso parce que eza na makambo ezoleka na mboka oyo totoka ezopepisa bavie ya bana na biso ezopesa biso pasi c'est triste de voir des vidéos comme ça c'est triste de voir des vidéos comme ça otel olobi que non je suis parent otel olobi que je suis une maman ou même une semi de 1 mois 9 mois il faut des choses qui se passent sur internet otala ton propre mon yo moneli pasi bana na yo le même sang qui porte le même nom akomi mwasi na mobile c'est regrettable vraiment epesi pasi video oyo na baparent nzambe asunga baparent wana bazala makasi nzambe asunga bango atelemisa bango babunda na kosambela eloko oyo ekweya mais déjà seki na réseau sociaux pasi mama oyo akomi kobela pamba ezopesa pasi de kopartage video omoni misala satana ndenge azolinga kotetu bavi ya bato omoni misala satana ndenge azosala mpona kobebisa bavi ya bana bato na mboka oyo soki yesu te nani bakoki kosala makambo ya boye kobatela bana na biso mama lelo oyo oboti bana bakoli babali bakina madako mabala komisa nzambe parce que eza grâce ya nzambe la bible déclare Dieu il fait grâce à qui nzambe osala ngolu na ye na bato oyo alingi il renouvelle sa bonté tous les jours bien aimé nzambe arenouveler bolingo na yo na bana na yo mikolo nyonso osalaka te osala reconnaissante epanzi ozala reconnaissante nzambe kotalisa nzambe bolingo vi ya bana na yo kabango na maboko makambo ezoleka na bekole tozoyeba te makambo ezoleka na bekole ya bana na biso tozoyeba te yango nazosenga na motu nyonso to akolanda video oyo apartage tolakisa bana na biso c'est la bible qui recommande parents bolakisa bana nzela nino bana bakoki kolanda kosambela eza malamu parce que soki mwana azokende église azoyoka mwana akozala na sentiment akozala mpe na sentiment ya malamu vraiment nzambe apambola yo oyo oza en ligne yo oyo oza opportunité ya kolanda video oyo obomba ngo mpona yo moko te si tu n'es pas abonné vas-y abonne-toi sur ma page Lina Basilwa 2 abonne-toi
sur ma page Lina Bastilwa. Et que ça la bien pour la gloire de l'Éternel. Mutu oyo pe amoni kaza touché pour un message. Oyo tika bakara wana na maboko ya Nzambe. Nzambe assiste bango. Que le Saint-Esprit aza na centre ya kati ya libota na bango. Le Saint-Esprit asala miracle. Saint-Esprit meka coopérer azwa possession na ba vie na bango. Que nyonso diable ate kati na bango elongo na kombo na Yesu. Bien aimé na tiki bino. Ozaki vite pour kotalisa bino makambo oyo ezoleka na communauté na biso. Mpona kolakisa makambo nini oyo diable abandi koopere. Faisons attention. Tosurveillaka bana bakoki kovandaka te batalaka tele ti 22 ans. Wana koki kotala tele sous surveillance ya baparent. Parce que oyebi te na tele wana makambo nini oyo bana bazotala nyonso. Eza mona akokozala pe na sentiment kotala bafilme moko botongo ozotala sentiment wana ebandi kobotama na kati ya mwana. Eza na bato mosusu bazalaka aza excité na baposa ya nzoto. Eza na motu mosusu soki asali posa nzoto te akokoka te. Et c'est pour cela il faut kosurveille bana na biso kotala ke eloko nini mwana akoki kotala eloko nini mwana akoki kotala te ekozala malamu. Bien aimé tozwa temps yo o mama bande komona ozokoka kosurveille bana te. Mama otikaki laisser aller soit temps ya kozala kosurveille bana na yo opini oyebi ke ero bana kobala ero fona sala boye mpona kozwa temps ya kosurveille bana po mabe ekota te. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo mokolanda video oyo partage yango kopartage ekokute nango yo eloko te. Ozwi kaka video tindeli ndeko nata na message opartage ata na WhatsApp mpona bolingo ya Nzambe mpona bandeko bakoyoka biso na nsima bayeba bino. Nzambe apambola yo. Yo moto opartage video Nzambe apambola yo. Yo moto ozopartage yo moto ozocompatir ozomona pasi omeyoki pasi wana tant que une femme nayebi ke ata mwana mobali moko aza awa pasi azoyoka lobi no mwana loko aza bana mwana loko alikambo esalami na fami na yo mwana loko alikambo esalami ndire na ndako na yo douleur nini okoyoka omona biloko apo ezoleka bandeko nga naza na video ntango namoni video oyo merci à toi Sandra Fazili. Merci Sandra Fazili. Merci ma chérie. Merci Sandra Fazili à partager. Bande ko sa lo kwa ndeko Sandra moni video aza touché na video ya partager yango. Yo besoin video partager et ko sunga ndeko moko o ko yoka et ko sunga ndeko moko ayeba suka zakina négligence moko quelque part à partir yo video oyo ete yelo bino tikanga pena telema mama keba diable omona yo bota bana kitoko alinga baby sa vie bana na yo alinga baby sa vie bana na yo de côté telema de kunangai telema de kunanga telema olebate telema tosunga bana oyo tosunga famille ata toyibi bango tata na mabongeli Nzamba koyiko yoka. La Bible nous dit la main de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver. Prière no koki kobikisa monko mama wana Nzamba pesa ye kimia mama wana zokoka solobate mama wana comme na ba problème ya cœur de partager vidéo oyo ta ba like ta bazo tinda ba lien bazo signaler vidéo oyo vidéo eza touché vidéo comme touché vidéo de ko partager tala makambo ezoleka mwana mwasi ayoki pasi une femme aleli mama komi koyoka souci tango nyonso mama azomona te nasala nini eya lobi nasala nini pasi eleki mama azokoka kotala bana lisusu te amona bana na ye bakomi lokwa bandoki liboso na ye mama ayebisi bana na ye bobomi ngai eloko bosali nga bobomi nga mama akoka sukolola te. C'est triste de voir des choses comme ça. C'est triste bandeko na ngai. C'est triste de voir des choses comme ça. C'est triste, ça fait très mal. Nzamba pesa ba parents oyo kimia yawe na bomoi. Epesi pasi 9 mois tozobota bana souffrance ka bamboka oyo toyeko luka. Ba mama botelema na vie de prière. Ba mama botelema na koluka Nzambe. Ba mama botelema. C'est votre sœur Lina Bastilwa. Vous vous abonnez à la page nanga na Facebook nanga na Lina Bastilwa 2. Vous abonnez à la chaîne YouTube nangai. Obozo kazali zembo oyo la sœur Lina yebaki. Osepe nango te na chaîne YouTube sœur vous abonnez et ko sala bien. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola ma sœur Fazili.
yo partager vidéo oyo nzamba mona yo en tant que parent je sais que oyoki pasi omoni vidéo oyo epesi yo pasi omitie na kati ya bamama omoni ndenge nini ndeko mwasi azosouffrir ndenge nini ndeko mwasi na miniti oyo pasi nini eza na kati ya couple wana lelo couple wana eza na esengo te couple wana eza na esengo te okoki bamoni ke bana baza na éducation ya malamu bana bazokola malamu me tala diable makambo oyo kopere na tala diable makambo oyo kosala na famille oyo tala diable makambo oyo kosala na libota oyo mama tobondelaka mpona bana na biso bango nde baza babénédiction na biso bango nde baza babénédiction na biso yo parent oza na bana tai te yaka bana memaka bango na eglise na bisilamu nga nalingaka kosambela te nga nalingaka kosambela te nga nalingi makambo boye te bapaster baza besto ce n'est pas tout le pasteur epesi pasi lisolo oyo bamama epesi pasi c'est triste eza vraiment très touchant bandeko botia bakere nazomona bakere te video ezotouche eza signale sino te bakokanganga video oyo opartage parce que eza video moko ezopesa pasi eza video oyo soki otali yango ndeko na nga bana wana babilongi na bango ntango natali ndeko na bino bakokani bana papa moko mama moko ils portent le même nom ils ont le même sang mais comment bakokokobatia intimité yesu bana na tozobota na mboka oyo yesu bana tozobota na mboka oyo nzambe bana baklasi bana bazokende makambi bametre balakisaka bango balivre bana bazotangaka yaya yo moni video ya boye mpenza yaya ozoboya kopartage yaya video ya boye ozoboya kopartage lisolo boye oboyi kotinda partage mpona ndeko moko ayoka makambo ezoleka bopartage. C'est triste. Quant à moi, je vous aime. Rite Swami. Bonjour à toi, Rite Swami. Bonjour à toi, étoile brillante. Et pas Simon Konayoki. Non, il faut à la mopote. C'est vraiment triste. Cette histoire. Ah, étoile brillante, partage la vidéo. C'est triste, ma chérie. Rite Swami. C'est triste, c'est vraiment touchant cette histoire, Yaya. Partagez. Et même à ton dos, c'est triste, partagez. Steve Mbendi, la normalité. Zamba bomba libota mobimba na makila na ye. Amen. Zamba bomba bango. Zamba bomba bango. Quant à moi, na qui vite fait pour nous sur la bino. Na pesi ba nyonso baza en ligne, na pesi bino mbote na ba bazo mona na te. Na sai na pesi mbote na Rite famille, na pesi mbote na étoile brillante. Je salue aussi Aimé Matondo. Je salue aussi Stevie Mbendi, la normalité. Je te salue, mon frère. Je salue aussi Bo Estrelita Manjala. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Vous partagez vidéo Oyo. Vous partagez Yabo. Botine de la bande de Oyo. Bajita en Kolandate. Botine de la bande vidéo Oyo. Bako partager na baninga. Comme on a les solo Oyo. Comme l'île de Konabiso. De Konabiso à Sotela. Maman, je ne peux pas se Maman, le big bana babu. Maye les stili. Maman, le big stili singa makasi. Eza éducation ngana pesa ki bango pe. Bango ba parents donc tozobi maka. Totika bana na sima ba ekolo. Bana ba mona kengo liberté e ba profiter mama zate to profiter en ce moment bana ba komi ko se profiter na bango na makambo oyo ezoleka. Vraiment toutes les personnes qui vous a touché dans la vidéo oyo. Vous partagez la vidéo oyo. Ça passe pour utiliser baby. Je salue Pauline Royal. Pauline, je te salue aussi. Je salue Sandra Azim, je te salue. J'ai acheté la Kavoum, je te salue aussi. Vanessa Mouyami, je te salue. Vous partagez. Vous partagez la et cause à la bière. On a posté oyo. Bakolanda vidéo oyo. Nambala stima. Yo oyo Sandra Azim, je te salue. J'ai acheté la Kavoum, je te salue. Bakolanda vidéo oyo. Partagez yango. Tindelande komoko. Oyo aza touché. Otindeli ndeko wana. Obeti lisolo kozangisa te kotia baparent wana na maboko. Nzambe vraiment assiste bango. Nzambe asala kimia ezala kati na bango. En tant qu'un parent, toyebi biso nyonso. Ndenge nini
epesa pasi tant que oza parent moboti oza mama oyebi pasi surtout nazoyoka bana biso bamama pasi nazoyoka motema pasi na biso bamama pasi nini ezopesa. Je te salue, Zizi, ma fille de lutte, je te salue. Lydie Fololo, je te salue, ma soeur. Généreuse Boboyo, je te salue. Estepha Alida, je te salue aussi. Pauline Koyal, je te salue. Hein? Verchou Makungu, Jennifer Kapinga, je vous salue aussi. Partagez la vidéo. Partagez. Vous partagez en gros. Pour kosunga mama oyo azoka pasi mama oyo akobelaka tension te azwi tension mama koma lelo ke boye crise cardiaque natela bino odio oyo bakiteli ngai c'est triste nzambe apesa biso apesa kimia parce ezosala pasi ezopesa pasi na mabota oyo tozomona mokili oyo ndenge ezokendele soki yesu te nani mosusu akoki kosala makambo ya boye soki nzambe azobatela biso te yango ere nyonso ifo kotiaka saint esprit azalaka na strengte ya mabota na biso. Tous les amis de Saint-Denis, vraiment makambo tozomona na mokili oyo eza kitoko te. En plus eza pe malamu te. Vraiment bandeko ya poto à partir ya Liège, hein? À partir ya Liège na poto vraiment bana mibale ya tata moko mama moko bana tata moko mama moko s'il vous plaît yaya aza na 18 ans ya mobali leki aza na 16 ans ya mwasi. Vraiment epesi pasi na poto donc mikolo yo eza bavideo mabana ya basi na ya mibali. Vraiment eza pasi eza mapasi donc bata poto baleli bana bango na bango ya libota moko bazosangisa nzoto penza bazosangisa nzoto leki na kulutu vraiment bato baleli soki baparent bake mosala mama abimi papa abimi bango batikali kosala bambiance bolingo na bango batikali kosala bambiance bolingo na bango ya na leki yango video oyo eza ba video oyo eye penza mpona kolamusa bafamille kolamusa bafoye na biso mpo toyeba ke bana ndenge bazokola toyeba kolandelaka bango yo moto olobaka ate bazaleki na kulutu balingani makasi tala kolingana yango makasi ekomi na makambo ya kosangisa nzoto ya mwasi na mobali epesi pasi na Liège. Vraiment bata poto baleli eza pasi toyeba mpenza kokontrole bana bandeko bakosepela kozala interesse batindela bango ndenge bata poto batindela biso na kisasa tokoboya yango na groupe ou bien na privé oyo baza na posa nango babengi tokotindela bango eza mpena video ezopesa esengo te parce que eza mpona kopesa biso mayele koyeba ndenge nini ya kokontrole mpe bana na biso donc vraiment eza pasi. Merci à tout le monde, merci à tous les amis de Saint-Denis, tous à la sans tabou parce que éducation et puis ça mina mokinyo sauté. Donc yango moni faut quand même tous à la maïle na bano ya biso. Vraiment une fois de plus, bonne soirée à tous. Merci. Boyoki video oyo ndenge tonton na biso ya mobali alobi ndenge alobi mpo na video oyo nazongisa susu mutu moko alobi ayoki te nazongisi te natya oyo te oyo ezosepesanga te video oyo natya audio. Bonsoir à tous les amis de Saint-Denis. Vraiment likosala bambiance bolingo na bango en plus eza mpe malamu te tala bambiance ya bolingo na bango ya na leki yango video oyo Liège à partir à Liège na poto vraiment
bana mibale ya tata moko mama moko, bana tata moko mama moko, s'il vous plaît. Yaya aza na 18 ans ya mobali, leki aza na 16 ans ya mwasi. Vraiment epesi pasi na poto, donc mikolo oyo eza bavideo oyo bazolobela yango mpona baparent bayeba koedike bana, bayeba koedike vraimen bana ya basi na ya mibali. Vraiment eza pasi, eza ma pasi, donc bato ya poto baleli bana bango na bango ya libota moko bazosangisa nzoto, penza bazosangisa nzoto ya nzoto ya nzoto leki na kolutu. Vraiment bato baleli soki baparent bake mosala, mama abimi papa abimi, bango azali kosala baambiance bolingo na bango, azali kosala baambiance na bolingo na bango ya na leki. Yango video oyo eza bavideo oyo eyepenza mpona kolamusa bafamille, kolamusa bafoye na biso mpo toyemba ke bana ndenge bazokola toyeba kolandelaka bango. Yo moto olobaka te bazaleki na kulutu balingani makasi, tala kolingana yango makasi ekomi na makambo ya kosangisa nzoto ya mwasi na mobali, epesi pasi na ye. Vraimen batapoto baleli eza pasi, eza pasi, eza pasi, toyeba mpenza kokontrole bana. Bandeko bakozala bakosekela kozala interese batindela bango ndenge batapoto batindeli biso na kisasa. Tokoba bango na groupe ou bien na privé, oyo bazala posa nango babengi tokotindela bango. Eza pena video ezopesa esengo te parce que eza mpona kopesa biso mayele koyeba ndenge nini ya kokontrole mpe bana na biso. Donc vraiment eza pasi. Merci à tout le monde, merci à tous les amis de Saint-Denis. Tozalaka sans tabou parce que éducation epesami na moto nyonso te. Donc yango moni faut quand même tozalaka mayele na bano ya biso. Vraiment une fois de plus, bonne soirée à tous. Merci. Bandeko bolandi video oyo ndenge ndeko na biso ya mobali auti koloba. Bolandi video oyo ndenge ezopesa pasi na mitema. Lisolo oyo esalami na mboka ya Liège. Lisolo oyo esalami na poto na mboka na biso esika tozali. Epesi pasi. Bandeko na bondeli bino tolakisa bana nzela nzambe. Nayebi te ndeko moko mwasi atindeli nga message natia numéro ya téléphone soki moto aza na posa ko participer na émission. Numéro ya téléphone ezali 0033 07 83 66 29 47. Moto aza na posa benga apesa point de vue na ye obengi biso na 07 parce que dans 10 minutes nazo kata vidéo j'ai tata 5 personnes obengi na 07 83 66 29 47 07 83 66 29 47. Yo mto oza na posa partager nini na biso, oza na posa oloba momoko pona ba mama, momoko pona ba papa, benga biso na numéro oyo opesa biso point de vue na yo oloba tali loba moko ozomona ke nini ekoki kobakisa en plus na vie ya moto. Soko oza na Afrique benga biso na WhatsApp, soko oza pe awa ko benga na WhatsApp to ko benga biso na appel direct. Toko yamba yo nazo kata live na 16h20. Vraiment ezopesa pasi. Tala lisolo oyo mama bato bazolela ndeko mwasi aza na pasi na motema, ndeko mwasi azokoka lisusu te, mama na biso akomi kobela ba tension kokota na hôpital air nyonso, mama azokoka te, azomona bana na ye on dirait ba changer ye bana lobi éducation oyo akolisi bana na eza yango wana te, bana baleli baosenga bolimbisi. Mais ce qui est vrai bana balobi bakoka koka bwana te parce que eza loko moko bakoma kosala bongo air nyonso tout ba mesana déjà boyebi mwasi na mobali déjà soki bokomi ko 500 nzoto bolingo eyaka makasi okokoza na mobali moko
soki olingaki ye te mais une fois kaka bobondi kosangisa nzoto eza on dirait eloko moko esanganaka naza si makambo nazoloba bandeko baza en ligne bayebi olingi mobali moko te to mwasi mo bolingaki te mais une fois kaka omoni nzoto na ye 2 fois 3 fois yango mona bible ezoloba 1 plus 1 égale 1 ntango mutu bosangisi nzoto bokomi mutu moko ça veut dire que esprit na ye nyonso ezose communiquer na ye ekomi chose moko ke bana baokoka lisu ekotikana te ekomi ke bazwa moko bakabola ye to batinda esika moko boye ezoluka basali ya nzambe mpenza ya makasi oyo bakokota na famille wana mpona kosoutenir bango na bapriere mpona kolandela bana wana mais le video esi epartage bato tu baza na bango e bana wana pasi nde yango wana bana wana kokola na bango eza na esprit moko eza kati na bango esprit wana nde moto ekoti kati na bana wana bakoma ntina niveau bakomi mais lobi nango bana na bakozala na pasi na nsima soki eza esprit eza kati na bango omonaka esprit moko ebandi kokota bana. Je te salue Grâce ya Massamba, je te salue Déborah Glody, je te salue aussi Ornella Bambino, Gisèle Soki, je te salue aussi yo moto ozolanda nga ndeko partager video oyo, partager yango otali video kobomba ngo mpona yo moko te, opartage otindeli ndeko moko, opartage yango mpona kosauve kointerpele bamama ndenge nini soki ozalaki na mwa négligence moko boye ndenge nini nakoki kosala ndenge nini nakoki kosala mpo na koyede bana na biso awa eza penza somo makambo esalami na Liège eza penza somo makambo oyo epesi pasi na baparent eza penza somo bavideo oyo soki otali yango kotalaka yo moko ozotala video ozomona kaka oyo baza bandeko nzambe apambola yo vraiment yo moto ozwi lisolo oyo otombe nango na osenga noka eloko moko partage yango tindela ndeko moko alanda yango ekozala bien mpona kosunga bato misusu ekozala mpenza malamu ke ndeko moko so atali video alobi ah non totia mama oyo na mabondeli tant que mama tant que oza une femme oyebi ndenge ezopesa pasi zwa temps ya kopartage yango ozwi temps ya kotindela mpe baninga moko ekozala vraiment malamu mingi mpona ngai natiki bino bosabone ka nde nayebisi bino na page na nga ya Lina Basilwa 2 sur ma chaîne YouTube Lina Basilwa 2 ekozala bien beau partager yango nzambe vraiment apambola bino nzambe asala bino grâce nzambe asunga biso oyo tozwa mayele toyeba ndenge nini tokoki kobokola bana na biso ndenge nini na nzela nini tokoki komema bana na biso nzambe apambola yo yo moto ozwi lisolo oyo kobomba yango mpona yo moko te partage yango mpona kosunga bato mosusu natanga message moko ndeko moko atindeli ngai eza pasi mpe mawa komona makambo ya boye kosalama na communauté na biso nzambe atelemisa biso baparent oyo banouveau parent oyo tokomi lelo mpona koedike bana na biso yango nasengi na bandeko nyonso bayebaka kolandela bana na bango bacomportement mpe kotia nzambe liboso merci ma sœur vraiment kotia nzambe liboso yango nde eza vraiment important kotia nzambe azala na centre ya makambo oyo nyonso tu vraiment quant à moi namoni ndeko mosusu alobi awa tolandi nakoki ata moke te ça fait trop mal kasi nzambe asunga mpona nga bamama natiki bino bopartage yango botindela bato oyo nyonso tu baza na mposa ya kolanda video oyo bopartage yango eza eloko moko ezopesa pasi baparent mpenza oyo ayebika aza moboti parent aza moboti ye moko mpenza akomi teyama mpona komona ke likambo ezoleka eza likambo ya moke te donc vraiment merci beaucoup Bernie Kikiambe je te salue aussi Ndala Sylvie je te salue Nzambe ya basi je te salue d'accord musique ezaki makasi bolimbisa ngai naza bandoki na age na bango bayebi te ke baza bandeko yaya Ndala Sylvie na age na bango bayebi te ke baza bandeko yango kasi tozoloba te yaya bana na biso ya poto biloko mosusu kotanga nde ezozala malamu te
Bernique Kiambe, volume musique eza makasi limbisanga ya na yoka kite na moni message na retard. Pourquoi bozalaki bozolakisa yango te ngai natindeli motu video te ya ngai na omoni ka nde totie yango mpona kointerpele mais totindi bavideo te parce que eza déjà video oyo eza déjà partage na bareseau sociaux nyonso bato bazotala yango nazokoka likambo ya bana oyo te mama igeti matumona c'est triste yaya étoile brillante pasi moko nayoki non il faut ozala moboti mpo yoka yango c'est vraiment triste cette histoire papa ngai natindelaka bato bavideo ya mabe te Stevie Mbendi la normalité mpona ngai je peux pas t'envoyer cette vidéo ça serait mieux que eza déjà vidéo moko ezocircule peut-être eza na motu moko ekotindelo mais moi je peux pas le faire je suis vraiment désolée nzambe abomba libota mobimba na makila na ye amen est abominable que ceux qui ont commis l'acte. Vous qui divulguez ces images êtes plus abominables que ceux qui ont commis. Non, non, non. L'Éternel est mon berger, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon de partager la nudité de ses enfants. Oui, tu as raison, ce n'est pas bon. Et on a zolo bapé ko partager babilo kwa boete. Bobomba ta bilongi ya bana s'il vous plaît, désolé. Lisette non pas. Nzamba sunga maman na bango vraiment. Volume audio ezokana bien te imagine très choquant bana oyo bakozanga kindoki te baza bana mabe bapesi baparent na bango pasi te abomination ngai pe naza nango batindeli ngai eza somo mama vous êtes très méchant pourquoi bozopiblie yango nzambe asunga bango kasi beta pe lisolo yango olia olandi lisolo te okoti na retard mabele olandi lisolo na retard il faut zonga so na kati video olanda lisolo ça fait trop mal Mireille Boduka Kevin Archaïque Lisette Nopa je te salue Riti Swami quant à moi je vous dis au revoir au revoir botikala malamu prenons soin de nos enfants et surtout la prière tobosana te yango nde ezala centre tokutani na 21h30 na page nanga Lina Basilwa pour te partager elongo na bino. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.